C'est un lieu reposant. C'est un lieu paradisiaque. C'est un lieu confortable. Alpha Flat, cadre idéal pour rendre votre séjour agréable à tout point de vue. Chambre standard et VIP à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés au numéro 3 de l'avenue de la Montagne, non loin de la maison communale d'Engaliema. Pour vos réservations à partir de l'étranger ou sur place en RDC, contactez-nous au plus 33 62 89 33 889 plus 243 89 27 31 994. Alpha Flat, vous servir de notre devoir. La danse, c'est l'angaï. La barre de 5-3, hein? Nazo Luka, Dani exotique, on a marqué la Sato Rouge. Toqué dans l'accès en bouta. Merci à tous. Restaurant Dani Exo, Yangoy. Dani Exo, on a Sato Rouge. So vous avez payé le pays, vous voyez Paris, les cas Sato Rouge. Nous allons à Sato Rouge net Yarologa. Au Kataba Sénégalais, nous battons l'Arabie Saoudite. Yakana Dani Exo, ah soldé biloga golia, pona bana Congo, bana Brazza, bana Angola, ou na Paris, ou lekina Dani Exo. Donc, emporté Ali, Ntaba na 6 €, quel solde? Place msou 15 €. Balinga Kongola ondengeni. Balinga Kongola ondengeni. Dani hatali santé. Yaba Congolais kolia na biso na be épidémie ndengeye. Soko lié ma casité. Ou banaka lelo vaccin. Le vaccin. Le 3e dose, le 4e dose. 31 Marcadé, Château Rouge, collier qui toque. Toujours les mêmes prix. Dernier restaurant Exo, gif noir, mais bobo salaté. Il y a aussi les formules. Fidèle internaute, sois le bienvenu sur Sola Vérité, mission Labino, Vérité, toujours en face. Merci d'avance ta confiance au PCBiso, merci d'avance de partager vos salaires pour l'émission Labiso, merci pour vos PCBiso pour sa visibilité, retour pour l'invité, retour pour la chroniqueur, merci d'avance de tout na Congolo dans la biso de Kinshasa, merci de Congolo dans la biso d'Angola, même Angolais dans la biso, en Afrique du Sud, tout le monde a un message de gauche à droite, vraiment merci, ça vient du cœur. Donc j'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui grand chanteur Yambo Konabiso comme d'habitude Nenep Sarabino to la chanteur est belé Nambo Konabiso mais biso photo pour nous voir bango to sur la promotion à bango le loto chercher bonto Yamba j'aime rose grand chanteur il azadi à rose la génie boto mais tout lelo tout ça fait différence à génie côté ba vocal la bête ba vocal les crochat aza parim ba artiste au basala musala bien le loto Yambi na casquette il y a promotion même Sarabino qui est biso beaucoup plus à la promotion à hauteur obimisa bomelanga imoto zanzembo kitoko eza na YouTube eza na chaîne officielle ya Gemerose bandeko bolinga la musique ya Gemerose ba Congolo bolinga la musique na biso bokende bo checker bomelanga moto eza suka na ko eza dernière rumba au artiste bimisi sur les réseaux bokende bo talango bo chango poa bo soutenir lango to lobelango ça fait déjà 7 mois banda bomelanga moto bima donc botindika les choses ba vie matebele aller na ba vie belé mais botindika parce que ceux qui ont la promotion la bango te ba ba salango bazati biso na bino photo talaka to partager la bango parce que vous artiste mais soit kinde dans l'avant. Bonjour Gemerose. Bonjour. Bonne santé. Santé tranquille qui mes amis. On dirait Potokala. Ouais, Potokala vraiment. On avait dit 2 ans, 2 ans et 4 mois, 5 mois qui. Bah raison ça qui nini oh le logo c'est biso rumil na kini 2 ans quelqu'un et tant que moi na poto faut ça peut être projet. Bien on va faire nini na kini pour rumil là-bas. Bon on a quitté qui non par rapport à Ndoulé. Malheureusement on a commis père Abeli Yakoufi. Ah, mais maintenant, à niveau de la famille, bah, décidé qu'il y a un liquidateur. Quoi. Moi, ils avaient un rôle, il y a ma casse kilo. Fallait que je vienne en ordre. Donc, c'est sacrifié pour la famille mère, RP, mère, il faut que je consommer bien pour.
So il y a une compagne liquidateur côté chef coutumier ou bien côté chef de famille. Liquidateur en fait il y a une succession bah décider à mon tout moko oyazo gérer ma camion partage nango yo ibigata biso ba africain on soit d'ailleurs ça tire moi quelques les amis il faut et bien moi bah ça moi peu compliqué mais na droit na justice bah non ma liquidateur yende mutu azo azana signature ma camion so yango pena mutu zo nga moi des anakini ça là il peut que ma kamsusu côté ndule de chaka moi pembe. Voilà, il y a papa Nabiso et puis Manakimia. Toujours évolué, tout ça général des FAO. N'habitez sur ce yembana et bien, vous allez featuring, vous allez les produits mon avion. Na VDF to surtout vanane une fois, tous années une fois dans studio à Serge Kabang en fait na travail avant hier, na CCAI, tout vandi, tout sympathiser et une fois puis anniversaire nangai à Souitanga. Les amis, c'est la même vidéo. Voilà. Vieux mot vraiment, paix à son âme, solo la libé, la solo la razaro, solo la bien. Qui m'y en a monté, sont vraiment. Ma pas cigare. Na deuxième début, ça na Kinshasa, au profiter na nini, musicalement baxilo nini. Pour au sali batembeli na poto, au son qui nous bêti deuxième demi déjà, les tours à succès musique na biso za na kata kin. Au profiter na nini na bakino bana na biso, to pesi ba ngomo ti bazé beli bana na biso. À travers A+T143 et à Alisala. Ouais, kin donc déjà yomo ucho bakiza il y a kana bilo asika. Nazaki pena ba petit mouvement avant ba day on répétait makamno so to zaki pena vu que air makamwana nyonso isili je me suis dit qu'il fallait na reprendre on sala na ngandenge zalaka na yagina na bagi on va paramétrer donc nazo préparé Maximoko donc bomena moto nzemona ezapé na kati il y a 4 chansons na ba petit au travailler banzemo pe ya sika inspiration ya sika kinga ndenge zalaka na kati paramètres wana donc yango na benga boango paramètres pour na paramétrer makambo belé ya vie privée ya musala nanga voilà mais je me rose pour toi avancer bien inspiration ya quartier 1. Et où tu as posé un natif en bas, moi, na Tchangou, moi, un gil bien. Et c'est là que boulot fou la Tchang. Tes quartiers, des inspirations, en fait, déjà, sincèrement, ils ont une moment à payer qui on a son bagage. Ils ont une écriture, des inspirations, non, donc collaborer avec Namutu. Parce que R, aïe, ne l'okwana, R, quand yoki kaga, en tant que moi, na ya Tchangou, na mona, oh, et là, on ça va, voilà, qui n'a qu'un esprit, voilà. Quartier Baritou ezaki letini bon quartier ezaki na zorango lomo ezaki net rupture logo elaki saki ke nazali susu na orchestre songolo pakate maison merde siko na ko nazali banda ya ngamo na bandi siko makamna ngaiwa quartier ke nazoki beaucoup plus inspirant mais musicalement toujours mon na actualité bien sûr auto ko fait la papa ça fait 7 mois dernier tube auto bimisa mais outi na kin ba musicien de besoin na groupe orchestre wa mutu beaucoup de fois toujours à plan tout le monde yo na ba musicien na yo moi générique tout monde moi nini mais musicalement parler aux activité na musique pour trouver la vérité toi sur la vérité na qui donne tout le monde ba ta repé sur exemple ce qui est dérangé au ba Robino Mondibou après 3 mois na bois qui plat toi et Fabregas maestro après 3 mois bois qui plat tout le monde avait héritier après 4 mois 3 mois bois qui plat même pe fali pour pas ba ça active parce que bon na kata kin mais na tant tout celle na kin tout le monde ba quartier bimi tout le monde banze bimi belé ba melanga moto pe bimi mais tout le monde a groupe na autant fait que des ala ba plan tout ça ba plan. Ouais, donc il faut comprendre le monde où tu vas bêti des anakin na 2 ans déjà na kutana na et le réseau embrouillé biso Covid. Ah ouais. Maintenant on a déjà isolement pour au gros tu peux répondre à un instrument ma comme na kino cheka repka micro na mogoto o oyembe la PC o na ça ben système que na tika kipena il ko arriver sous ba matanga donc en fait na zoa kipena kopa ngona changa na mwa pembeni kopa musique na changa mo pena pembeni donc na sens ka au travail yo mo na coulisse na palais pour ba voilà nzembo boina bozo travailler moi inspiration non mais ça venant officiellement na public boina moi sincèrement ils à la répétition ils a été instrument ça nga la rokwate nyonso ezaki lié ezaki matos ezalaka nango mais je me suis dit que na sala na po au moni
rôle on a autre chose on a autre chose il y a qui na famille vraiment il y a kilo trop même pour yo yebika biso ça soit ba be kolona biso ça ba tout ebro kabola net ba succession na jeta il faut ça donc il faut ça concentrer même l'esprit il faut ça concentrer il faut ça concentrer bon il faut et là il faut ça après na il faut ça il faut tala la mère maman bande kwa basi bazo compter sérieux famille mobimba em suna koko mo bena za na chabwa la bena ayebi to kabla bon c'est que père a tiré l'héritage pena ya malonga bon voilà nzamba sala grâce que mon boti nanga abundaka voilà donc yango fallait na makamwana nyonso so et aussi discernement ezongela cop nanga mère nanga comme tel papa c'est bon merci banal kene musa na osiko voilà donc yango monike et na zani ba coulisses na za travailler banzembo bongi ça na talisiko ke na sala ba boulot moko boye na tikaki na poto avant na ya neti bomelanga moto parce que na kiti na tana na za ki je me suis dit que na zalo mone loko moko o cause réseau les capé na télé pour kebe lo pe ba bossa na ngoti singa marche ko bwa kila ngabora tindela nga clip ya bomela moto on a chaki yango au mona que ils a même pas na ba vente en ligne quoi ils a juste na YouTube nanga donc c'était juste histoire na zana support moko au l'état na zo la démarche nanga makamanga privé yango ikoza la personne qui na télé voilà ça c'était un peu ça voilà lelo na mbio na plaisir yamba ndeko nanga ya changu en bref pour lo ba changu ya munene to njili masina ngasani to pesi bana changu tumu to balanda biso asenet pour moi to pesi Freddy Nsunga Mimbote to pesi Mifune Kabel Vambote to pesi Fiston Manisa kulutu Enjo Andi Ndombala to pesi ba to masina changu njili balanda biso ba reprocher bino nini avant kana reprocher yo mo musicalement parlant artiste ya changu ba reprocher bino nini tant kutana na bande kuna bana changu bana masina to masa muso ya bandal ba reprocher bino ni ba artiste ne biso ya changu en tout cas nayebi penalty so ba reprocher biso nini mais nayebi kake des fois biso na changu tozana moi ba comportement na biso mo o ba reprocher biso mais o nga moso na vandi na tala point tozala bona makambo o za kati nanga o nayebi des fois tozala mingi tozala bo à bout d'orgueil on dirait mais na zara nango te mais na tala ce qu'on a mis panzi na mona trop voilà donc esprit net yako toyeba mingi voilà voilà ngana ko na ko permettre ngana reprocher aux représenter l'artiste nyonso ya changu au même Bolanda biso mais à travers yo le biso to kolina masina to la ba grand chanteur il y a ba grand chanteur mais toi la chance te siko to na artiste moko o pesa lumière na changu ke na image tete ba fali ba pesa ba bandal ba faire ba pesa ya ba ngiringiri bon na changu to go chaneti nani ke a bundi la musique na biso be rituel ba pesa image ba commune mo ba fabricage ba pesi mais na biso to poser belé na changu ba grand chanteur mais on irait n'habiter vous a bloqué na nini ou bloquer ba musique to changu pour s'imposer na génération faite de l'eau dans cette question là il y a un grand chanteur, grand compositeur, au salon vocal à danger. Mais musicalement par là, on a la place monte au photo à la radio. Que moi on a vu nabiso, on a master nabiso, on a leki nabiso tout mon athée. Tous on a ba mirage supersonique, tous on a ba yo, tous on a fait dans on a pas jiba longwa. Chai ngenge, grand chanteur impossible incroyable donc. Bosé belé, tu on a fait dans sous de papa parole comme on est ranani, ouais papa Bendoson, tous on a ba oh kuta to na c'est le Gino ba grand chanteur mais lelo oyo muto to tchaki mon espoir naninga mabete to na sur la vérité za gaz maweti to tchaka mon espoir to bi loi zo moi sur de longo l'espoir mais to longo l'espoir ayemi na fali mais azaka na place au photo monité to monité azana place on a té musicalement ngana loi musicalement parlant moni la place oyo innocence za lelo migué bon naza té comme porte-parole ya bana changu si mais aux autres représenter l'artiste à Chang. Gaz Maweti Azali. Azobeta musique n'est ma camounaï vraiment. Si faut autant à paix, l'artiste au bazan actualité n'a c'est autant à Gaz Maweti. Bien sûr. Un peu. Donc et là on a un lobelo. Mon monico bima ya mission ou bien que ma camounaï mission est dépendant de la communauté, est dépendant de yemo. Tu vois mais ce qui est vrai, bisope na Chang.
bato bachaka bato maboko ya chango balinga pe ermo chaba na chango maboko te bachaka bato pe libanda maboko makasi tu vois eloko wana pe ejoua na ozonga so eza eloko mususu ona ucha lobake o nga na mona neti za pe na kati mususu za ki danger ba misi ba danger ki danger na neni moi chango to chaka ki abso yebi e nga yembaga explique ngani alege kuna oyemba on comprend siko eloko wana omoni ba makambo soko vandi bato do tanganga soko tangi pe no ba no mona ke j'aime aime sur le kamwa loba ana raison donc eloko wana ezaka mingi na biso na chang omoni nde na zabo netinga so na senti ke na minito na sima bébé chanda na ozo makambo na pusa na pembeni na ozo so na senti na minito binage mige makambo eza na pusa mais na esprit na biso ba chang mingi des fois pichon tinga leke na oyemba omoyo nga kamona bana kutana na osinga bali mari bino ka yo kende mari jeme donc wala pena na chango eloko wana ba misa chango mais so ça na ngote au travers na li padre faire recherche de pour les grands chanteurs de l'eau le tout tangi 4 musiciens minini ya Congo ba cha faire mais pourquoi c'est nga featuring te parce que le loso yembi na faire eza maman na pas na carrière na yo eza maman avantage bon mige omoni carrière ngo pe to sisi na otendule to sisi ya ngote eza kaka nga soko tali na sola bena bina na ba artiste nyos nga eza te ka ke pona betaki na moto tel bonango soki komi na moment on a moni ke nzembo moko na sali eke mso eza na nzela po neti nga fitiri na mona mi par rapport na zana nzembo eza te ke na omona nano te nata nzembo oyo voir moto tel soki kocha yo important en plus na approcher moto wana na proposer au moins neti na paramètre na maxi wana na zana fitiri na kati to emina Tatiana Cruz donc c'est juste elle a composé nzembo na moni nzembo ne na ekomeli yango ezosenga question réponse na fille et na ndenga ki na va Nathalie na sepela na voix na ye mama kamne mo wakenda c'est mon azako kan nzembo mo interpréter ya Mayimi Sam tellement il manque trop bien et ça nga mama kamobo elle a commis nzembo na été fona mona Cruz na kota en contact na eto yemba nzembo donc je ne comprends bien les gilets toto c'est biso to pesi mo de soko to la biso yoza osa musique pour na business te en fait yosa musique pour osa musicien donc na linga kopango donc na bandango na nchiki na koli na ngo donc na bandi musique na musique ekanganga na luka musique tenga musique ekanganga pena donc ne na bandi na musique tapaide donc ekanganga na sala on pour na linga pour tala ba vent au to za pena ki moi makambo bile mais tu tiens toujours ya ko za makambo seki olinga donc na sala musique pour na sala nze mona mona te nze mo bena mutaoye mango bien emso za kabosi na okende verre so na mona nze mo emso cher de poula na côté en contact na nze mo oyo ya Jackie Fali donc tout le monde moi je parle bien avec tout le monde dans un problème te. Voilà, merci to bisina bana chango to fo ibisa bana chango loko parce que lelo nga zanga na mutu et mutu ba tindika na chango les 4 raisons pour toi zate donc bana chango ba tindika et le star na biso bana chango lelo mais ça peut ka oui mais oui au moins te ya gumi c'était au moins c'est que le ba tindika et ma casse pas comme si kam raison pour tout yele pena a défendre biso couleur bana chango peut mais si le batteur bana chango ba kota na terrain ba ndobita vraiment moi c'est la biso ko vanda ya mutu tomba ma mutu za na yemoko voilà mais siko et ya ga kosala pesco na éducation na yo niveau d'étude na yo pe R jouer ça donc façon na ya comprendre que te o mabe o bien oh toke nango bo ça joue aussi mais na ningo sala message na bana chango balanda olobi côté soutien ba yanga mabe ba na yebi côté ya singa bango soutien na ba to ça d'accord na ce message d'accord big pour na bango ba otala yo ba batika rabino ba musicien ya chango ba ngenda soutenir ba musicien bandal donc et so yupe musique ça m'a bêté et ça non m'a bêté ça pour au moni eloko pena eloko na loba na préféré pour na attendre ba émission mingi au sala eza qui mona secteur tel clan tel wa clan wenge clan nini eloko wana nga zo mona bien te
na omoni te nde tobandi bona mwa siko neti olimite nga kaka na makambo ya ntango mpo nga moto abimisanga bato abimisanga baba na ntango te nga abeti na pondation 8 na bandi na pondation 8 c'est Blaise Boula eza wenge bandal soki tokende na paramètre donc ya très honnête nga na oza fierté ya kosola ngo ya kokanga nga neti te nga aza Jemerose ya Congo ya partout donc base nanga otisiko fali malobelaka bandal je suis des bandal ça c'est lui ça c'est lui nga aza mwana chango na beta musique ka pona bana chango te po na komona ke batu o ba changa pe poa ezalaka bana chango te mais bana chango pe o ba changa poa neti ba fule lokisu bana bazali siko na lingaka te na komona ngo juste m susu na yebi na mito muto atindika nga m susu apesa nga makambo bobo azane m susu mwana komi na kini mais au moins teke siko na komi limité kana chango mais pour na pesa bandeko nanga conseil olinga na pesa conseil message ah d'accord message saka bandeko nanga ya chango je me rosier au moins na bino vous allez derrière na ye bocha poids na besoin ya poids na bino pour na avancer quelque part pe ndenge système nga comment ezaka fierté na biso ya chango. Voilà, je me rose 6 ans na wingé maison mère. Avant tout comme na wingé maison mère tu na single na biso parce que na sauté biso banana na promotion faite. Voilà. Na biso 7 mois déjà bané bimi bomela ngai moto pourquoi ka bomela ngai moto bomela ngai moto déjà ils ont un esprit pe moni temps au pe na umeli naza na zaki na actualité en contact na ba fan na ngate senga na bango bomela ngai moto na tchelanga na se na lingaka pe na tchaki moi famille privé nanga et restreint il y a famille bota quoi biologique na avance pour na makambo na otoloba on a senga bango les années skis mo bobo bomela moto dona les kamunyo soka buchana se ya bongisa to bongisa ka bomela moto ya monike bomela moto ya ngwana na tchaki po meka couvrir nga na absence o na ozana ngo na musala ndo mais ba retour ndeti nini to bomela moto yena nini et apporter nini na carrière bomela moto et déjà et puis si confiance na bateau ba yokiango ba comprendre que malgré tout et bare banani na osalaté mais chant ezali makambo o ba lingirande ba ngaba mona Jemerose ezali donc l'artiste est là c'est déjà un point positif pour moi. Après bomela moto to zwanini paramètres ils ont maxi single donc il y a 4 chansons 4 chansons maxi single pena paramètres yango siko il y a eloko pe na yesko studio déjà base chambre sous na sala na kin des titres générique pe déjà ebetamaki na yika chanson moko oza ya kofunga po keboko comme pe boy Patrick Pété et Seigneur Kota voilà. Mais déjà na bando sala orchestre ça fait combien de temps depuis na longaka maison mère hein ba mon a recruté orchestre ba petit nyonso donc tu compter ba 4 ans 5 ans. Je sais me replier dans mon tout seul dans la maison mais ça fait combien de temps mais tout le monde d'autres syndicats ba na maïté ba musicien d'autres syndicats bango te on dirait d'autres syndicats bango toujours bomba bango projet bon déjà moi stop ezaki c'est normal pour mon bango te mais na solo la na petit na to solo et puis ba comprendre pour père na biso era dai za matanga na kenati kikwiti pour to kuna kuna na ba musicien na to kina na ba yebi carte ya makamno so ndengeza donc la minute on est na yaki na ba plan pe ba petit ba tchaki ba voix ndenge to bimisa siko là vraiment so na lobby to pèse na pèse comme paramètre na yebi poani ils ont un téléphone sur lingo cha code au désactiver il faut qu'il y ait un paramètre donc na kacha paramètre j'ai ça on peut te voir nini kende bien te il faut na ça nini il faut nini donc pour to umel pe na ndula ngo to yebi makambo ngo ezala ndeni siko totalika koto fallait boyer donc paramètre on va paramétrer voilà tu es 6 ans à la maison mère après que l'on a la maison mère au salinze momoko si je me trompe pas na combien de vocales à peu près la maison mère na chinze momoko bébé Bouchou na vocal moko nzembo ya kakol si je me trompe pas non
La maison mère, combien? Dans un vieux lieu, dans un vocal. Nzembo Cappuccino aussi, on dirait. Nzembo Cappuccino, ouais, premier album. Pour la Kota Malewa, deuxième volume. N'a vocal Nzembo ya Cappuccino, na ya Vieillot. Vieillot. Ouais. Mais automatiquement, on dirait côté promotion au sacrifice à terre, j'aime bien. Parce que même Nzembo, il y a bébé Bouchou, il y a Souka na rumba, mais promotion, les baninga beno ça la promotion, on dirait que c'est ma promotion de l'été. Miguel, mon album, il y a Flashing Eta. Ezagi album 12 ezagi pena makasi 12 ezagi 12 pena que ezagi na motunyo sur 12 kanga on dirait déjà vieux pas d'avoir senti l'album on dirait bah départ ezala tu vois sincèrement je sais pas mais wana ndingi na mega romona album wana ebima ezagi makamusuzo emso lingo banda pe promo boye okutane lomo pena été il faut non tous banzembo nan tout et ça peut parmi makambo sana longa maison même na linga supporta on na linga pena ko masolango souté tu vois un peu à part wana na kutana makamoko na maison mère na koti album ya malewa deuxième volume ce qu'on a malewa deuxième volume wana maison mère est un système ya mokolo nzembo apesa vocal on t'a proposé un vocal les Cappuccino. Na Vieillot, na Nzembo naye a insisté qui azala zalate ngai fona zo vocal na Nzembo naye. Pour na départ et na kotaki mouvement Vieillot a benganga déjà apesa nga Nzembo mobo. Na travailler Nzembo wana pour fallait na yemba Nzembo wana. Fallait to kota ngon katina mission mususu. Na travailler pe Nzembo ben ndenge ya wenge zalaka 12 zalaka ekiminga eloko wana ekiminga. Et qui côté monsieur et qui côté monsieur mais insistance c'est ça gagé bon nanze monaye il faut na chavoka et arrive à payer bon bana mai tout ça peut quand même qu'il a des mon coup de fil na parler jamais kota cha ya chavoka mais na ya bena na kuta do de o havela ke beni bena espace eda qui ah bo fungola bona yoki bena ah qui boy. Mais aux professionnels. Là, quasi mon qui est hôtel benage ah et logo avait l'autre ça il benage départ fallait benage jema panzango bena. Mais qui wana bon. To betara bon na sala na chéri. Ya fiba ya milinios. Et quoi arrivé un album est bimi. Bon après Cappuccino pena na salé kota za pour za pena musicien o na lobagi ayambanga kwa na maison mère. Okuta héritier? Nakuta héritier fa Café Room, Brigade, Olivier, Tadé, Miel, Diego Balobeso, le Déplique. Vous avez pas un micro dans mon micro. Ah, les comme micro, t'es nazana micro t'es. Au moins, réalité c'est quoi? Kozana micro t'es et l'ikoloba orchestre news. Mon est na maison mère. Maison mère. Soit total une maison mais époque y a fait hein au monde qui équipe de base ezai ata nsona qui de côté nini équipe de base lingo lo baté ba mususu baza ba faux chanteur ba vérité mais na ba critère na ya zo mona qui équipe de base yango une époque na biso nga na côté une époque oyo que o nga na benga ngo neti époque ya héritier pour ya époque à faire la tienne époque héritier c'est qui est vrai. Il faut blesser. Donc, il y a une époque héritier, banani précisément basé dans le micro là-bas. Batouazana micro, na yebike micro. Le roi de la forêt a katikati, héritier a ngambo. Héritier. Les bougars a ngambo. Les bougars a micro. Maison mère. Il y a yemoko. Ouais, aza ko yemba na katikati les bougars ni héritier. Pour moni na ndule, to emplacement ya leader, batubaya la pembeni. Makamba critères les arrivés qui ancienneté na makambo moko boye et wana c'est wenge tu vois un peu héritier zawa les boga zana na ngambo wana kuna micro na ezaki tade ba obeta nango na miel oh miel azana micro te tozana 4 micros hein 4 micros sauf wira ouais 4 micros héritier zawa ouais les boga zawa les rois de la forêt zawa micro elandi et là Tadé na miel.
va partager en mais na qui ancienneté t'as des moutons ah ouais t'as des na miel donc miel na na micro té donc t'as des ngoke na yoga muto yeba on comprend ba micro wana ya première voix ya ten ba kabulango ba mi bale so to ye koto tozana micro oyo et boa Olivier sikoyo na ba deuxième voix et comme au moni maison tozali nde totema côté ya ba ténoriste na côté ba deuxième voix na côté ya ba to ba voix likolo tozana héritier Tadé miel déplique côté à bah, deuxième voix on a côté tozana café rompé na ba deuxième voix donc toza Fabrigas Ngai Olivier et Boa les Bogards. Siko R les Bogards ça déjà Koto et toujours Kabolango. On comprend mais c'est beaucoup plus Ebo en tant qu'ancien Olivier Po déjà Olivier Moutazagina timbre vocal il y a les rois de la forêt. Sur les rois de la forêt ça na podium Moutaobimisa les rois de la forêt c'est Olivier. Au moment que même Olivier Mbappé mingi collègue M Boa par rapport à ya timbre naïe mais il lingi ko lobati te ba mususu bazaki important pour natalaki be mission ya bande kona biso au moment que et quand ça l'appelle voyage mutu mususu pe o azana microatikali mais mutu azana microté les rois de la forêt azana tactique nene azako sa ndeni boko banda pe répéter pour ko yemba yebi na minito M susu na minito nzembo femme tu ezana makam abando yemba so M sa yemba so na micro ya les rois de la forêt bino bozo mais obi que pour nos question biso bien ma micro ngo de yo le bio c'est normal de le bio na micro té à part yo na M so na micro té mais na peso déjà ba base équipe de base ya ngona ba ono so batigali tozo ya kokota wana isa ndenga l'équipe de base déjà héritier les Bogards Tadé miel ouais Boa et Boa bon Fabrice na micro té papa opposer ma question oyo kolobake nek na bonne équipe de base kozana micro déjà mutu mo te na micro ba koma on a combo micro avec ngandi te te olo bango na façon OK et ba titulaire en fait voilà p ancienneté au moni ero coach na orchestre papa mutu atelema wana msupe asalela ngo soki nina tikiro ka ndengana oyaka mba moko zwa micro no bando yemba te a peso te mais depuis que pas na micro quand même te ah ouais donc en fait et ça bino nyoso bat boye na sima ya bato wana sko bato wana baza ba yemba rapé bien ba bina rapé bien sko bino boya sko il faut ya na force ko luka na un jour pe na koma na place ya roza micro wana mais dit ko lobate ko c'est important to bioza na moto to cartonné te pour so to kepe au mona ke bato mususu nde to zaki wana bazana pemba makasi mazana micro de base te ya kolega M sous moto na micro to biga telemaka wana mais bowela ngo pe quand même micro wana ko wela oui pour bon environ un jour déjà moto nyonso alingaka azala important na orchestre okozala na ndenga micro te nde bolo bana mais aussi important que voyage yo senga penake aye fois partiki ope mutu oyo ozalaka na micro telemaka na ozeli bato uta poto yemba no suna na zambana tu vois un peu donc eza eloko moko eza vena eloko moko te kozango na ba degré moko bote ce qui est vrai eloko nyonso omona ta wenge kala ya ba série ya ba ya Jackie ceux qui n'ont pas représenté maison mais na ba Korana c'était Babindombe JDT Ferré et Bill. Est-ce que vous savez que ma bien est mbati, afro chanteur, afro musicien? Non. Donc il y a des trucs comme ça au bon. Oh batum susu et ko swanga na mon côté ça ko les kamwa swate et à normal les problèmes ça que ozana kacha mouvement, ozo sala musala, sorezo futa yo et peso makambu ça va. Pour ba makamba micro wana. Voilà. C'est ça, tu comprends. Mais dans 6 ans, tout ça dans la maison mère. Passage dans la maison mère, on les cas pour sa formation, bien, on les cas pour au mat sa CV tout le lot, to koloba. Je me reste pas à former par Weranson.
Donc là, Coco dans la maison mère, c'était pour apporter un plus dans la carrière. La carrière aussi, si. Musique, ils ont soukate, na connaissance, tu vois, na kelagi, pour na zoapé, oh na zalaki na ngote, na ndenge, na banzela, na otakipo, na zaki pas blesboula, na le marquis, na koti maison mère. Je sais na kati nanga, nini na zalaki na ngote par exemple avant na kota maison mère, oh na comprendre, oh na zuipé na maison mère, voilà ça. Vous avez formé par le roi de la forêt? Na zui suite, na la continuité à ma cam. Pas le roi de la forêt. Pour ceux qui ont lobby, on a mis qui formé par le roi de la forêt, Blaise Boula Olobani. Là, on a suite. Il répond à la suite, on a français. On a la mission. Il faut comprendre. Les rois de la forêt, ce qu'on a envoyé, c'est un formateur. Moni bateau va boire qui formateur na ye, na éviter ceux qui na Google ko beta, to y ba définition nango. Pour nga ponanga exemple omoni viana a formara na makambo ebele ko former musicien zaka te na oyemba ba ko former pe na ndenge pe ko temela micro pour exemple muso ba ko zabe on comprend et le micro nyo so pe zaka na cadre na kachama et ba formation on pas savoir makamona que faut les graves vanganta maïgo de la forêt autorité on comprend donc azara formateur pour mais yo ozala formé question na suite na za la catch suite big français na suite ninga na linga monter on comprend te ça na yebselomo te yo biso a lokona boso yo kanga donc limbola biso nazo limbola la suite wana et côté ba français donc moi j'arrive pas à maîtriser il faut que pas pour passer émission française après faut limbola biso lingala bakata wera forma yo na 6 ans pendant 6 ans de kana maison mais oza formé pas wera abakisa naza formé ou kasi ngona abakisa ngai abakisa lo forma yo voilà abakisa mais faut ni ma formé pour nous banga Blaise Boula te est-ce on comprend le na loba donc na ye na mobimba nga ya maison na mobimba tu vois un peu na mobimba na yebo yemba na uti pa ya scène na yembaka na binaka na apena makambo esengaka musicien zanango na yesu koyo na maison mère na kuti pe na de maison mère na ye na mo pe eloko te la kikenda nde boye na ju yango wapi mais na ju pas na yeti de l'autre biso mbaloza sur la maison mère te to na 2022 on voyait na kit na fauteuil jaune mais monter mon za pembe et arrivé pe na 6 ans à la maison mère yo face à face dans les rois de la forêt azo reprocher to azo former au pena za biso clair que ndé bo to vanda pe na tsone mon netinga leto sura we pour la vérité nazala de chroniqueur banangola na sali ba succès na ba kina bangola mais là na ozo pe formation o ngo sala boy aigle biso te migi annonce émission faut banda ngo boy c'est formation c'est azo former autre bien sûr kasi ngo makam na lobe boy sur la mise ozo boya te no boya na yebo formation na yebo clair que ngai na maison mère na yezwa suite ya formation suite il dit question on a zalaki déjà na formation na base nanga question nga ekima pour m sobeto ko sila wera ensemble formation quand je ko sara pose bien na wera formation on a luba yo na pese exemple nanga ndina on sabe mission na France depuis na zalaka media kada yo yebi mais on a même na changer mo idéologie changer ba polémique la yenga na sala shooter ko tumba na TV na tumba su ba tuté ça que aigle pas au conseiller ngat pour mon passer le pas baxer ngat mais qui tika boy c'est formation entre nous azolo ba oloba non ngala formation oloba tike o wera loba neti wera asolo na déjà que généreuse ndoza wana telemaka na micro bien o telema mabe généreuse ozoye mabe généreuse clip wana ozobi na mabe boy ndeni si wera yemeka loba no to wera ba tano parce que formation ozo to c'est là ce qu'on a absolument et formation na makamobeleza ane beaucoup za pe na studio bo yemba o yemba mais er mutu moko ne tsaye biso par exemple était je moni voix na yo luka er zo beta tapi ozana ba grave o pesa moi kilo moko bo kinda na ngo bo na bo ezape quelque part c'est ça donc azo baksa en truc na makambu o emsu ozana voix na yo makambu no nyonso mais emsu technique moko bo ozaki na ngote et mususu pe ko ozala ako loba na moninga o aza pembe nao mais yo bendi ngo mbamo bazala boye pour le roi de la forêt ça peut des fois à quitter na c pour yo mbabela yo telemiga tande ngotem
siko yo pe ozala mopanzi oko comprendre mama il faut otere match biloko vena biso question azali nango donc eza bamakambo wana nyonso na kati ezalaka po omoni likambo na aloba namona mpe ebele mpenake le roi de la forêt azala na makambo so ayebi biso eloko osali yango mpe na ndenge ayebi biso mokili esepeli donc côté wana azala na eloko moko positif na côté wana eza neti na opesa exemple tozali na vie na biso osei naza na pondération 8 mpe se mbote rasta bob directeur artistique vie nazalaki azopesa voix ye moko voix ezika azawemba reki donc apesa kotaka koma mpe na note te mais apesi yo likanisi donc yosala omoni oyo na ayebi so osala yango mais osali yango mokili ebetelo maboko sikoyo olobani tokomi toye na vocal ya Saint-Valentin bakomela yo bien okomona vocal nanga moko osaba vocal ebele na nika to lebela yango parce que TV zangonga osaba vocal ebele mais vocal oyo crochet nze mwana ebite Blaise Bula so wayemba so nze mbeleki wana na vie na ye bon aza artiste to pese ba frère ba chance ya sele Bula to pese ba chance ezo yo kwana etikala chaque ndia boilala to banda hymne national même so temps ba sere ba yo ko ba tuna ka na uzana nani le 14 bon wana bene sana le 14 wana atande na sala promote na biso na o régisseur benga c'était on changa ga yo on est effrayé moi le 14 na sala promote na le capé na télé tato benga na émission le 14 février na biso jour on a jour on évite aux orgues voilà bena sala photo na bi ba monanga au sam na sala ba parler na basati yo na yo vraiment bon nzembo wana vocal wana nito ba on ba vocal de belo sala na beluka makambo pa JDT ba nzembo beli mais nito vanda na Saint-Valentin bon omoni elo judo zaka ni oliaka ni na tongo na cadre ko paramétrer ça pe makambo na vanda na bulai na ça vraiment moke ba plan o ngamo na sala eza makambo na mo c'est me fallait même pas na lo bango mais wana eza kati na nzembo Saint-Valentin na départ père de comme l'institut de travaillant ya c'est la décider qu'il faut ayemba mo bimba ye moko non mta cha planté na kati makambo yande na bengi ya Oli Blanchard pour avoir na vie ok o na ibagi Blaise Bula road lo ba wi ya comme ça non na moni ya Oli tala ya Oli Blanchard za master na ye te ya na epe na vie na epe na o uta vie tala neni ngai lo mo za boy na boy mais vie kuna netika ye muta yemba jeme yemba ngona bo na betele bo après à côté li il y a celle na kacha cabine c'était il faut y aura jamais rose or avant on a déjà pour vocal dans les histoires vraies les histoires dans la moko ouais on a soit qui air rythmique déjà air to que studio na bando linga déjà bon so y arriva na fa na boyebu na sala moi n'importe quoi mo boye pena c'est dans l'époque pena momi pena bisinga jamais nde noko sabunga bena nde naza na ko lela lisuti c'était le litro Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba. Ezaïna ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. Moni vocal wana. Era betinga ndingana. Sikona tawa ya pe studio. Mais
mais bapesi nga vocal te fungo na beteli ya uli blanche akoti na kati ayebisi yanko yaseleka ndaza jem eloni yenao na tv yo wana ta melao kati bopeseka asinaleka ingénieur atikelinga na nyata bo ekanga donc en fait force nango na compona ezani il faut oyemba ba histoire vraie ba histoire vraie soki oyemba mingi ba histoire vraie moto nyonso akose retrouver na ka wana komi fan nao eza neti yo na ka oyo actuel na leli trop na eza vocal moko Afrique na lela te na Angola na lela te kaka était au grand monde il faut mesa nango revivre faut vivre nango komesa nango mpe kozwa yango danger te mpe kozwa yango eza makambo donc osala biso vocal wana basere bozala boyoka vocal wana esepesaka bino na sevala te banoko ekonsolaka biso na profite na remercie Van Tumba patron na kati Anvex Jimmy Chimanga port de la Chapelle so olingo okende Belgique olingo okende Paris Jimmy Chimanga olingo obenga voyage privé Jimmy Chimanga aza na dispo topesi ye mbote mpe solanda biso topesi mbote na Chancel Mbemba Demilier topesi mbote kuna na Porto topesi mbote na Gelor Kanga motema batu ya malor topesi mbote na Fly Panda viens na Fly Panda merci pour tout Fly Panda puis topesi mbote na mona mai na Andi ministre topesi mbote les tout puissants de tous les jeunes junior bongo union européenne ya union merci na tout ça pour na biso les tout puissants topesi mbote tout bana biso mbote est-ce que toko so vocal wana vraiment na vinanga basi balelisanga ebele mimi kwa kala makambo koleleza lisusu te si tu te reproches rien tobimakata ensemble mubiala maimbi papa égoïste bona yoka elengi ye ayokaka ye mopepa libande elengi ye elengi ezalaka nzokagu oyebi na remarke ni yoza bien yo longola no bakomba bato na bafocal te ata bobebania kobeba na mutu bayebisa ko te bon apesi na tunika exemple parce que lala mise moko na concert zoyima nzema yemba mutu balongoli bavocal ne nyonso bakombo ne nyonso te ezo dépend na circonstance na circonstance oyo okomi na ndenge ozoyembela vocal yango voilà il faut kaka kolongola ti sikoyo to nzema vocal no ezalaka na kombo sere na biso mimika kwala topesi mbote soki azolanda biso sikoyo sere na biso mimika kwala mimika kwala kwakala wiki mutu tindika ya nayebi te Théo, il faut y avoir un vocal ou un merci. Donc, ils avaient un. Il y a un syndicat mimique à quoi là? C'est un vocal ou un meilleur vocal dans le monde. Ils sont la vérité. Donc, avant, on a une communauté. Mais avant, on a. Attends, mon vocal, on a. Et l'équipe en Zembu. On dirait ma bête. L'équipe en Zembu. Donc, si on a boire qu'on a vocal, on a. C'est qui? Il faut foutre un mot les en Zembu. Ça va. C'est ça. Merci de nous passer biso chance ya Royambayo. Nathan, merci aussi na respect à R, nous passer biso boy. Dans la conception de biso aso ko permettre biso to la photo, vidéo et puis aussi la témoignage, to profiter moi qui question na sima photo to vidéo. On n'a pas tout ça dispo. Yama Chine. Yama. Papi Kakol. Ouais. Lelo e dérange ka yonde ne baningano ba musicien surtout ya poto. Baningano ba musicien ba frère na yonde ba lobaka ke au futa minerval papa pika kol poko ta maison mère. Ti. E dérange côté. Ko na comprendre question na ngeza ne batonga ko na bata poto ba misa poto. Batonga nga. Batonga ko. Nga bombelo te yo ave na nga changuti. Ke ave na bino changu wana afuta minerval poko ta maison mère. Donc futa papa pika kol mbongo na bilamba. Soilo et rapport à ta maison mère. Te logo balobi wana déjà kokota na maison mère qui na futa minerval et ça moi et ça le kota tu vois un peu dans sens ninga na koti maison mère na beto histoire na kota maison mère na koti maison mère et en avant na mikili je me suis décidé à okende kin pour bana mai na king jamais ozumi na mikili bona bofoko yara bona maintenant fallait faire un choix na va tomber ici maison mère par rapport à critères dans mon dans ce voyage moko wenge maison mère ya ça y festival un truc comme ça ngana fisto kenga mutu nanga to kenda tina Bruxelles nakutana vie Rodjani assez vie na besoin
nakutana le roi de la forêt pour interview mouvement. Ils ont tellement na côté Tor na matongi wana. Ayi singa ba sana kati mona beta kamba moko direct. On beta le wera. Na beta wera direct le roi. Côté pe na côté le roi de la forêt bazagi na ba mina de verchat, staff na ira. Na yebe na cette prise na yo lo boulot. Ayi singa bon tout le monde en a Paris. Tout le monde en a Paris. Et bazagi un hôtel il y a pas de la Chapelle. Na écouta na mon appel vie Elliot a obima ba mona mona vende ninga tala na ni mouvement bona velo ta yebisinga jeme moni pour vendre bien mouvement mon rakol ah ouais tu vois na bengi kakol yebisinga na ça côté il y a pantin un truc comme ça na kepe na kuta bazaki na linda voilà na neni ayibisa ngabana eske olinga okende kini na ese non kuna pas de souci na oya nanga kindenge zalaka d'ailleurs c'est bon so o décider oya kini problème ezati mwenge kitiki na tikali siko toza en contact naye ndeni tisiko bona na ese non fallait na cha voiture na mai bilamba po talaka depuis na uta kina ya mikilike na chambre pena bilambe comme na plafond fallait ce que longola ba carton wana kinda na zwa tana ngako bongama na chikar na mai makamnyoso na kitiki na yekin na écouta wenge ba époque wana ezana ba kermesse ce qu'on a kermesse le roi de la forêt imbadi mais ba exiger chaque répétition il faut na yaka mais le roi de la forêt a représenté ngaka ti kermesse ici là ce ba répé bandi tu vois un peu donc mutakolo mona ko ba dimnoté oyemba de na blaze pula oyemba na les marqués ngakuté eza ko dimnoté ça coûte considération pour soki obandi ko yemba ka ndenga na maison mais le roi de la forêt muta présenter oteye mutu aza na podium wana de wana koti seko ke sabatu mususu tu vois un peu donc déjà na si na meko betelo lisolo du coup tu comprends omoni nation na kenesh na paramètre wana c'est des trucs nga par exemple et ça peut souffle dans mouvement na mouvement que au pesa na bana mai pe souffle ça peut na vandi pe na parler bo souffle aye pe à côté linga ilamba na PCP lamba on comprend oui que moi na mai pe souffle aye pe ilamba bo ensemble pe na souffle ya mamoto pe na zwa ke na ngope akena ngope sans retour akena ngope otali au c'est par exemple mutu donc et ça mais c'est pas un truc ya ko loba ke au coup na ko loba ngope boiti. Tu vois un peu. Donc c'est un mec, sincèrement, n'a mingi ya mabesi kakol mais vraiment nanga na monaka à part yama mutu benaza chef d'orchestre na wenge maison mère nde bat baloba papi kakol ngo hypocrite Peter bat 12 songa bat pawera omoni mutu o musicien wenge oya yaka koloba makofunda kakol sega ebi 12 ans wengiti a ignora sega ebi 12 ans wengiti lui c'est un chef a endosara nyonso yango omoni comme même chose c'est pas n'importe quel osala chef d'orchestre a wengi a endosara nyonso donc des fois il y a makufa ali kamuneti mais il faut porter en tant que chef d'orchestre ngo mona ke langage wana mingi et ça kakola salinga bo ti c'est ce que lobby langage wana ce que comprendre 12 ans ngete donc yoza invité sur part yum tout soit à côté maison mère sans la test devant public donc en fait il faut comprendre le mot ça politique et orchestre il y a maison mère zanine il faut ba moni sa mukili ya maison mère ozala nani na maison mère ataba ozote po moni wenge maison mère so ba ozo yebana na podium wana ti te na test on a été et yebana déjà que yé to joyer mais il faut tout le monde ça mukili aye ko musa ko luka musala a po au monde apeke ba grand chanteur ba ya pe ba sala test obiso moto ebi jo so aye mba ko le bela mais ba zueti mais ba légise non il faut les gars na zamba ça pour mukile comprendre que aya ko luka musala donc ça neti tu vois un peu donc eli ko lo baté ko au monde n'a pas ce simplement donc ce qui déjà par exemple dans niveau ya mikila na santaï que
ndenge na sola ke na et aussi mbate na nga kenete pour déjà carte et salama a kuna oye komonisa donc kokota la maison même des fois mingi ezala mo assez mingi au moins be misemso emso vanda et par col déjà travaillaka emso pe ayemi déjà studio bo surtout beaucoup déjà à la carte donc wana ezala nango ka avoir wana eza ba stratégie merci na bato tout douve moweni ba collection bilambe bele vient nga douve moweni vient nga gi baena colonisateur de la SAP na kata Italie motema ma Sylvie baena donc pesi mbo TV na biso to la dernière vidéo et puis to impressionnario le marqué Moana konini Siri mugita molela Apia ya Kale bote kola Sama kambo Titina simara Nalela yo Kolela ya makulu due Voilà, au gros bali pour la vidéo, elle est marquée. Ça y concerne ni. Le premier concert il y a le marquis na LC Awa. Voilà, concert mogo concert mogo bena Joana bena ke koto nyo so parking ezalati. Biso mogo to ya poto comme na salle. Mutu ka to tika kota port de Paris à makolo. Dona producteur akena ozwa LC ya muki. Pour sous-estimer que moi moki vie de Kisha mais air makam les orchestres mo bena bana poto balinga orchestre makasi mutono imba nani hein muta wa c'est les lelo ko lobaneti ni ndenga kuma na e combattant aza sunde parce que lelo bo ine podium mo na concert aza frère Thomas tanabiti so za vie ou quoi mais lelo a changé vie pression on est au monde a changé idéologie bino za na idéologie wana c'est la miondeni c'est la raondeni yo mon précisément puis ça souffrait no changi a changé idéologie pour apparemment on dit habitaka ndule mais a bagisa moi makambo ya ki combattant isa a vie naie façon na ya romone la vision naie voilà bidon de ba c'est les jeunes à part faire une agilité vous allez diriger par faire tout vous allez diriger par agilité tout vous allez diriger par bombale parce que le concert on a mon agilité na faire bata bidama ndé mako mais bidon ba c'est les jeunes na master mususu bolata différent c'est comme ça moi les marquis ils ont orchestre pour nanga ba kolo plein plan ils ont bill faire agilité mais il y avait pas que chef Moraza président Moro Buenabo na bana mai nyos so bana mai o nyos ba longa na maison mère o bazaki awa na plus batwa ya o baksama donc netinga donc ils ont net orchestre Moro à clan wengene na kolo donc bidon ba c'est les jours vous avez accompagner ba musicien donc na été so comprendre les marquis ba kolo ba les marquis donc orchestre ya bill na ferré na agilité de sorte que on a esprit net administrateur tout ça net bango ba kolo mouvement ba bien là ba zainde mon donc après bino nyos boza na kacha makome faut y bagene mageza orchestre et ça na poto po omoni eloko na po moto so ko ya pe boy na ndenge na yango moi na za un peu réservé na ko ba makamsu mais tu vas voir que l'album les marquis bila cha 3 nzembo jideta cha 3 nzembo fera cha 3 nzembo muta cha nombre ba nzembo wana na orchestre mobimba azati donc orchestre ezaki ya bango et tous les autres amis oyo ba betana bango kala na ndenge pe ya respect ya considération ya bana mai na bango basala ke ba pesi moko nzembo moko na orchestre ezaki ya bango mais que muta diriger mutu yo yebika orchestre esami na poto makamwana ezaki po ezaki neti mutu na mutu déjà à vivre à vie na ye mutu na mutu a beta déjà ndule na ndenge na ye respect entre biso ezalaki que même mutu a commandé mutu bonama te mais to yebaka même que te na mouvement ndenge eza boye bill faire rigidité et à plan à banc. C'est un peu ça. C'est ça. Merci fidèle internaute, merci bandeko tout l'andibiso, merci d'avance bandeko ba partager. Moi ba remercier man bandeko ba talibiso na ba tout ba soutenir yo so posé la dernier message concert production à part single auto zela ici bisoto bon il y a des bosso pena non ils en ont peu ça mbote na message non ils a vraiment que na studio
en studio, nous travaillé. Dans la finissage à boulot, il y a paramètres. Nous avons love cop à risque. Bolingo. Yaya ke bakana bolingo. Eza monde à risque. Ni bali yakini bakoma kobenga banzele basime. Sokazana besoin na kozwa simno ache na chombo. Sokasilisi cop. Alongoli sim. Azongisi na poche. Yozelaka. Yobenga kaba répondre. Donc voilà, tout travaillons déjà. Et il y a au fond, mais ça testament, on a eu moment tout commun. Tu collaborer. Voilà. Donc, Kalamingité déjà, si tout va bien, anniversaire dans les 3 mars. Je vais voir ceux qui m'ont balancé déjà un truc pour les 3 mars. Voilà, moi, je remercie na bateau. Na Pessimbote, na Petit Nanga Gimov Msasa, l'international Gorbi Kuyunduka, nous avons débat le 9 qui bouge, Petit Nanga Ricardo Alvaro, Koto Zali Bambote Belé, Serge Kadilou, Menaka Louj Olivier Pelankoy, Patrick Pete Bilamba, et Belé, Pessimbote Koto Zali, Olivier Moukoko Santo, c'est la Kata, Nena Bakaka. Fisto Kenga na ba onu sa msusu iko kimanga Charlie Muyumbu dangola le manketa wana bena petit akati identité bena na niveau à Luanda Muyumbu déjà quoi que tous allez mbote belé voilà et c'est nous qui habitent sur Yambo na journal lelo merci pour la confiance et puis impression pour la plateau en tout cas plateau bena ça va makasi na senti bena qui donc non. Mon Dieu, ça a parlé, on dit donc. Vraiment, donc, rien à dire. Merci. Rien à dire vraiment. Bar bena bu chango bena likolo mena pena lo baso lo moko na sir na bato nyuso bala na émission. Mingi na bandeko na ngai ya musicien. Emso na ko lo belo moko boye est blessé et tengamaki. J'espère qu'il y a un lobby où nous avons cause à la vérité, mais MSOP, ils ont assumé où nous avons mais ceux qui ont blessé, vraiment, ici là, vous allez voilà. Merci fidèle internaute, merci Bozaki Belé à Rolanda Bisso, merci Nandeng pour passer confiance encore une fois de plus, merci Nabino, merci de m'avoir tout pour commentaire, merci de confiance de m'avoir pour payer Nabisso pour notre courage, notre soutien, notre message, merci on est ensemble, restez toujours connectés, branchés, dans la chaîne YouTube Nabisso, dans la partenaire, dans la tout Rolanda Bisso, merci beaucoup na Michel Kombe Aigle, tu sais Bino. Kwanga botiki la bateke basala parce que bango ba espérer ya osala kwanga bango ni babi ko sala kwanga mais audiovisuel na kata Paris so na fête manifestation conférence de presse mariage anniversaire clip c'est une confiance to l'action Michel Kombe Aigle réalisateur professionnel donc ce moment on a qualité autour mais ça fait na qualité net na TV5 c'est grâce à Michel Kombe Aigle donc merci pour la confiance et puis pour nous passer là on est ensemble merci au revoir.